3 fois Moutakufa. Non, et ça normalité. Papa yoza malamu. Ola luki ko bomanga na mulili aziko kingate. Asalinga ko comme na zamu tomlenda piqué crise na kufa. Comme tout Samuel azana ba combat mingi. Premièrement na niveau famille na épée. Tozelaka koyoka ke mutu wana za lisusu te sima bokomi ko kanisa. Ah, toaki na musicien moko banzembo na ye. Ah, nzembo boye sala biso boye. Tala nzembo boye consola biso na matanga pona nini boye. Eza na ba esprit ya ba sirène. Oyo e sala nini e réclamer ba femme wana yango ezongisa papa na biso sima pour que avancer na mambo etali côté ya choix te. Côté mambo etali mariage te. Parce que mut na parler na tina ba impact na tina ba lié. Ozolanda ngai. Alors il faut alukelo na nzambe, aluka nzambe dans la vérité. Dans la talaka Macholi boni pona matu Samuel. Asungaye ba esprit ya mabe wana ekité na ta plate pembe na ye eza malam parce que 3 femmes kokufa est normalité parce que ngaso na kofa da mwasa liboso ya mibale ya misatu ya est-ce que est normal ba sambela nzamba solo ba belela nzambe nzamba la kisabango à cause ya liwa ya mwasa matu Samuel 3e femme mais pendant ce que nga na mona 3 est un chiffre accomplissement est un chiffre résurrection Jésus après 3 jours à c'est quoi qui Jésus m'a belé sans aki na mikolo misatu comme matu Samuel est la 3e femme na ye ozolanda ngai 3e femme na ye alors moi si ya matu Samuel o nga na yebi tant que dans qui journaliste avant nakoma na la consacré na yebi matu Samuel a perdu qui des femmes ya misatu oyo auti kotika biso aza mama oyo des fois moko esanga passe par rapport à quoi comme on a papa matu ko perdre moi si na ye lisusu pa linga ki mingi moi si oyo ya matu Samuel alekaki na ba écran je crois boyebi a dévoilé qui ba maramba matu Samuel alobaki n'importe quoi que matu Samuel azana ba kisi ba hypocrite ngaza basata isa na identité na ye aza muto misala molili hypocrite non matu ata misala molili alingaki ndale kisanga mais zamba alingaka anga na kufite silelo bisika mala yane uta banate mais zama sala kisanga ushinango matu Samuel ndoki des magiciens ou nen nengaza wana abimaka zéro réunion akina cimetière eta pour aller l'équipe lumba sirène muluba yo zelo so raté ngane na mito nazo koza papa na ngana piqué crise za basala nzambe ozona ndanga samba binge bango mais de part na bango na katikati baseli su nzambe bien te baseli nzambe na bosolo te ozolanda ngai kulusu na yango talatina ngai na koyembela yo tango nyoso na bobo akala wana Glody Diasiga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka certains concepts pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te.
ezali mutuelle de santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ata bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Nzambe tolobate bilokoboye tolobate Nzambe yo ozoluleka bato yayo bakoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturel awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la province Sabamolais, Mpende Sinapetolo. Sumba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na baparti oyo mongi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez. La pomade Awatoza, moi ça n'a pas connu qui bocole. La pomade Awatoza. Voilà, très chers amis internautes, fidèles abonnés, Balandi Elenga Congo TV, Kande Nazala na biti di Yarolo Bakisa la biso vraiment plaisir Yaroui Baki Ozala vraiment belé pendant la mois biso. Sous cette opportunité, je m'en vais dire un grand merci au pro Tracy Mbelenga Pro. Je dis un grand merci à Glody Diasuka la mignonne. Pourquoi pas dire un grand merci à Bino Pe Babone na biso parce que grâce à Bino de biso to existe aka ba critique na Bino surtout ba remarque na Bino na privé et ça la biso vraiment plaisir et da biso to kende liboso. Alors l'héros dans l'ombre balobi mutuel misunga kanaming te tola ta vraiment ba chapeau ba polo mutuel misunga poto lo belango vraiment comme il faut. L'héros dans l'ombre yé aboya na natanga kombo na mutaboye vraiment na ozoye wapi. Merci beaucoup à toi bonzambe na bonzambe lo les ofuta quand neve na Alvin Bealo bara lo les ofuta toujours bambote belé place aux ali. Alors voilà quand la cadre qui bonzambe na bonzambe lelo bana nzambe bana bonzambe bakueli likama frère Nabiso Matou Samuel pour une fois de plus avec perdre moi sinaye c'est pas pour la première fois ou est commis déjà 3 fois car ou est commis répétitive ils ont piqué attention Nabiso et piqué biso attention de tout ça les liens au mois émission sur scène à plateau na mon côté na prophète Gelardin Mutuna Nzambe. Avec lui, nous mekampe kosolo là sur ces sujets. S'il faut débattre, nous allons en débattre parce que Kaoyo est comme Kamoko très exceptionnel. Et c'est tout ça il en analyse et c'est tout ça il en émission. Pourquoi Kaka frère Matou Samuel abungisaka basinae? Est-ce que liwa moi sinae, ils ont un phénomène comme mystérieuse caché quelque part, tout ils ont une cause naturelle. Ba autopsie dans l'hôpital ba pesa qui cause akufaki na arrêt cardiaque arrêt cardiaque nde salaki ki akene wana selon ba docteur. Alors selon pe mystique nana pasteur prophète Jolardin nde na eto mekampe ko analyser sur ce sujet. Alors je dis avant appeler sa prophète Maloba, je dis aussi un grand merci à toi Chancel l'éducation, Chancel l'éducation depuis France,
Merci beaucoup à toi et pour de belles vidéos Oyo Salaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Mélodie, la poupée de la presse, pour ton assistance. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Caroline Kumbu, la Zaïroise. Moi, si Kitoko Mingapetaï. Moi, vraiment, je suis un Verambo. Mais na embelo ate élégance. Malheureusement, na refusé que ni na boaki oka libanga. Merci beaucoup à toi. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je m'en vais. Gloire Diaké, c'est Vimbi Sanga. Tu vas comprendre vraiment que Nazana prophète. Naïnde Toumé Kampé Kosolo. Prophète Gilardin. Boni. Bien déposé. Activité Zoleka Malam. Oui, Zoleka bien Nangolo Nzambe. Zamba Zobatera, comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup, prophète. Ka oyo, ocho ka introduction nanga, lelo tocho perdre moi si artiste na biso munene frère Matou Samuel. Je pense que vous en au courant. Par rapport à tout ça, yo ba avis na yo sima liwa wana. Les andeni. Oui, merci beaucoup pour la question. Et nazwa ki message wana. Tant message yandeko Matou Samuel de Komela Kinga nazaki na mbeto donc dans la mouki dans le bibo on a se connecté comme d'habitude au monnaie biso de fois tout là la moi ba retard et ça va ça dans Nzambe belé et ban ebela Nzambe o babenga biso donc partout dans le monde entier. Des fois, on a bon de la peau, on a battu mingi de partir à 21h, on a ti, 2h, 1h, là la retard. Mais dans la mouka qui le avant, quand on a fondé le téléphone, nous avons qu'à partir, il y a 8h, on a passé un message. Et tout le monde a commis un message. Nous avons a Facebook, on a publication. Il y a ça dans un message au bisoto yebi de la monarchie. Bon, et ça l'a passé quoi. Ça l'a passé. Un message wana jamais mutakokolo ba question azu sangwa liwa au sepela jamais même ata mutu wana yebaki ete soko le kanalizelo moni batu ba olela degré ya batu ba olela et salope passe oloba ndeko nda kufi lobinga pe na kufa o mon donc et ça la passe même vraiment na yebi ke liwa pona biso bana Nzambe eza liwa te eza pongi nde Jésus lobaki na Lazare eza pongi. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Lobi Liweza Pongi. Cause où il y a ma capi à Koufi, eza cause moko naturelle, tout eza na ba cause moko spirituelle, eza na kati. Merci beaucoup pour la question. Ndeko Matou Samuel aza moko ya ba sala Nzambe oyo na kutoya e. Parce que je crois boyebi na loba na sali facile. Sali facile. Et nazaki journaliste avant que non na banda ministère nanga mais na banda ko servir Nzambe tant que je suis journaliste na ndo servir Nzambe. Alors ndeko wana mama Kati aza mama oyo na yebi bien na kutoya déjà nazoe ba mbala suka tozaki na mama Kati na ba Matou Samuel je crois ezaki anniversaire ya église de réveil na Congo. Papa Kakenza, archevêque, il y a RSC, nde organisé qui m'a bongisi wana na Pullman, tozaki wana na monaki mama, babengi Matou Samuel, ayo brevet naye, azu brevet, ba matina madame naye, madame asimele brevet, et vraiment zaki esengo mingi, zaki vraiment esengo mais et liwa o mama akufi bon liwa eza liwa etika la pe liwa nazo parler na deux catégories. Première catégorie c'est la catégorie physiquement, deuxième c'est la catégorie spirituelle. Parce que moi j'aime trop la spiritualité. Parce que dans un prophète na mema makambu na bonzo toté na mema kango toujours na spiritualité pour na koyeba si réellement cause oyo eza ko se passer. Est-ce vrai ou bien est-ce faux? Alors, donc c'est un peu ça.
par rapport à loi ya maman pour la question posée ngai et je crois na koki ko répondre directement bongoté je crois la question que malin des fois ba nzambe ba comprendre nini onalina loba par rapport à cause ya loi mais ba loi o ya ba mort subite ba loi ya ba brisque OK mutabeli makasité nini des fois ils a ba loi moko bien été ils a ba loi moko bien été ba loi moko ya ba combat mais ils a vraiment normal vraiment normal. Bon, ça vraiment normalité son appuyé Marambozolo parce que c'est pas la première fois frère Matou Samuel à perdre Moissinaï. Oui, comme déjà troisième fois. Alors troisième fois comme Kamoko répétitive. La cas répétitive on a touché curiosité dans surtout Yeba Totuna parce que Basal et Anza me peut belé ba comme sa confusion na Mutu na biso bandim. Frère pasteur frère évangéliste Roger Baka, je pense que ça l'a appelé émission à dévoiler ba faux pasteur. Question ngala ina tunayo. Pour na yo ningo fani trop na Matou Samuel ou ebi et personnellement est-ce que Aza parmi ba vrai to ba faux? Merci pour la question. Bible le dit faut la vérité parce que vérité est libéraka. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est comme ça à mon tout libre. Alors, tant que je suis prophète, je suis là pour proclamer ma kamba malam. Et non pour cacher ma kambu oyo, eza normalité. Que na moni ma kambu, ezo kende bien te, na bonde la moto, to na ko sans zamba lingi bongote. Zamba lobi, bisika mabe eza dévoilé. Éclairci peuple de Dieu, va comprendre, va yeba. Est-ce que prophète Gilardin, c'est un vrai serviteur de Dieu? Est-ce que prophète Gilardin, Zamba utilise Akaye? Est-ce que prophète Gilardin, Nanzela na ye, et zana batupe babikaka, to rara prophète. Est-ce que batupe bazwaka message Nanzela mosala nzambe oyo? Mokileza na confusion. Ndeko Matou Samuel kolandisa na question na yo journaliste. Je crois aux journalistes au EBI et ils ont le cambo lobaté même bata diaspora même bande commis dans le monde entier même en Afrique à Hollanda biso ba yebi de Matou Samuel la troisième femme naïe aux Hollanda ngai troisième femme naïe. Alors moi si Matou Samuel o ngana yebi tant que dans qui journaliste avant nakoma dans la consacré na yebi Matou Samuel a perdu qui des femmes. Ya misatu oyo auti kotika biso Aza maman oyo des fois moko esanga passe par rapport à quoi comme on a papa Matou ko perdre moi si na yeli susu pas linga ki mingi moi si oyo ya Matou Samuel aleka ki na ba écran je crois boyebi a dévoiler qui mamaramba Matou Samuel aloba ki n'importe quoi que Matou Samuel azana ba kisi wana mwasi na ye Matou Samuel azana ba misala mabe makambo ebele bela leka na ba écran je crois be monsieur Zali so bokoti na ba internet bo mona ba vidéo wana alors tous on a plan physiquement na yokaki ezaki na plan spiritualité tapanes ke na yoki zeki ningo zana par exemple copine na yo mo bozala na ye des fois ba vérité muso pa ko yeba non parce que so lingi moi solo bane ba makambo monde na boy ndena sala be mission na ngai to sala aboy to zongi sa aboy moi ça yebi lobi so bobo yani akenda poata yo to akenda loba makambo et pas ya batu repo mo ku zeke ndenga zana bo mona ke ka be mission na yani loko et loko te ozola nanga donc cela veut dire quoi ndeko Matou Samuel est la troisième femme na ya perdre mais moi sika oyo akenda ki ko dévoiler ba misala na ye ya mabe ye wana basala ene bazonga na ye na Simon zonga na ezui temps ezui ba ne na minute to ka moi ça c'est nini akufi ozola nanga non parler premièrement na mambeta lié familial na kata vie ya mutu ezana ba lié familial eux réclama mutu to lo bana mamba kisité ke indo zana zeke simbi kisi o simba kisi non bande ko bolanda nga bien na loba ke non na vie ya mutu tozana ba lié oto bengi ba lié familial mutu azana chaque famille ezana ba lié nango. Attends parce que on loba lien familial c'est ça lien familial donc c'est un peu ça. OK donc chaque famille ezana ba lien familial nango oyo ke non et réclamaka batu
qui na famille oyo ndenge na prophète boy mais quand na musala na meza et ba famille na zobeza ba problème ils ont réclamé penga bazo sa ba mamna bango que non ayezo bikisa batu ba prophétie patati patata na niveau poto ba makambo fungwami ba jebo donc ba voyage non reprendre ba oluka pe ba bundisa ngai alors ndeko matu Samuel azana ba combat mingi premièrement na niveau famille na épée ozolanda ngai deuxièmement na parler na spiritualité parce que batu wana o tozoloba baza batu oyo na koloba no papa déjà nzamba frappa bango ozolanda nga na loba na émission oya ndeko na biso animateur awazeko na loba ki mutu na biso ki akomi na suka nzamba linga yo ki se soni papa o comprendre malgré za ki na onction malgré bando se na nzambe soko bando se na nzambe na bosolo te na babuzoba nzambe akoexpose na miso abatu ndeko matu Samuel nazo parler eloko yo nazo lo bango pour na ko choquer été mes condoléances bisika azali na famille na mobimba mais vraiment alukelo nzambe spirituellement par là on va affirmer biso que non matu Samuel azana kati ya bonzambe te ndenge aloba Samuel azana kati ya bonzambe yaya okoko banda bien na nzambe mais suka no suka ndeni na nzambe ozolanda nga ezana basala nzambe bele babani na nzambe na pasi ozolanda nga ngalo banga ko simba kisite ngana ko simba kisite pourquoi nazaki ne lokote nazaki même na vie na nga na ba te kemsu na passeport na cause appeler moi visa ozolanda nga de sikoyo na koma na ba aventure na ko simba kisi yaya boani bande ko matu Samuel baza basala nzambe ozolanda nga samba benge bango mais de part na bango na katikati baseli su nzambe bien te baseli nzambe na bosolo te ozolanda ngai elo mona loba parfois e kamusa yo kanga mamna loba na yo ndeko matu Samuel ta moi sa kimie a dévoiler ba secret na ye omoni muto yo azana ba lié ya ba femme de nuit comprendre ba esprit wana et permettait que non ceux qui osent en femme de nuit osent moi sa boutou comme sirène bazala très jaloux bakoko linga te zeki ndengo zana olinga mwasi musuna mokili o babando combattre yo babando bundisa yo babando luka basala tout vie ya bana basi wana ezala détruire ezala batu misusu basi wana bakoko kumwasa koko kufa te mais azaba problème na vie des fois financement abungaka te miso akoko magizengi mususu atikala robota te ba ventre ba problème ebele ozolanda ngai donc cela veut dire quoi ba lien ezali bato ba olanda nga ba comprendre ba lien eza et pas matu Samuel cela veut dire quoi ngana lo ba vérité parce que namona nanga muta koko bomanga te ce n'est qu'un Dieu lui-même ndeko matu Samuel et lo mona loba avant que so ba kundi mwasi na ye alukelo nyanzambe vraiment dans la vérité akangama na nzambe enzambe asunga ye parce que trois femmes kokufa eza normalité eza na esprit ya ba sirène oyo et ça la nini et réclamer ba femme wana yango ezongisa papa na biso sima pour que avancer na mambo etali côté ya choix te côté mambo etali mariage te parce que mut na parler na tina ba impact na tina ba lié ozolanda ngai alors il faut alukelo na nzambe aluka nzambe dans la vérité papa koko bana nzambe za ki onction oyemba na yo bato ba abika mais suka no suki mabe eza tina te comprendre donc nzambe asunga ye ba esprit ya mabe wana ekité no ata plate pembe na ye eza malam parce que trois femmes kokufa et normalité parce que ngaso na kofa da mwasa liboso ya mibale ya misatu ya est-ce que est normal tout maman mususu na mamba kibonzo toté ya normalité donc problème ezo uta wapi ezo uta pas mobile pourquoi ezo kufa te meka basi ba kufa problème ezo pas na ye moko mobali matu Samuel donc cela veut dire quoi ezana ba makambu eza caché et c'est il faut à confesser et c'est il faut aloba vérité et c'est il faut aloba kengani na zabwe pa fala simba kisimo boye na sala loko mo pour que makambu tu na sala emata pona vivre bien pona na mbongo ozolanda nga malgré nyonso na sala Mbappé kisanga mwasi amutu reprendre amutu bande ko bolimbisa nga tant que naza homme na ko bateni na musanda na ko apena mwasa posa mwasi ozolanda ngai des fois pe nyonso o basala ka basala ndambi basala ango ozolanda ngai vraiment mais tous ala exemplaire na sens que non na lobi na nenga mabete na sens que non na bibongo que non ko sala musala ndambo za ndumba olinga basi non olandi ngai mais tous abatu
total 100% Dieu te ba bengi biso ba homme de Dieu. Cela veut dire quoi? Total ba homme na Dieu. Nzamba sala kat na biso. Liwa oyo mama kufi eza liwa normalité. Ozolandanga ya liwa normalité soki batu basambela nzamba solo babelela nzambe nzamba la kisabango à cause ya liwa ya mwasa matu Samuel troisième femme. Mais pendant ce que nga na mona 3 est un chiffre accomplissement, est un chiffre à résurrection. Jésus après 3 jours a c'est quoi qui Jésus m'a belé sans aki na mikolomi satu malgré Lazare a salaki 4 jours na kunda alobi na Lazare sort mais yemoko résurrection la vie 3 jours à Sekwi 3 fois Moutakufa non et ça normalité vraiment Nzambe apambolaye papa nabiso asungaye asalele makamba malamu et ça la vraiment bien. Voilà, toujours continuer kakana prophète Gilardin. Je pense que toi qui n'as vraiment de nasuka émission oyo Nali Rwanda na opesa merci et belé et pas ya Caroline Kumbu. Caroline Kumbu, merci beaucoup pour ton assistance. La Zaïroise quoi. Merci beaucoup à toi Mélodie, la poupée de la presse. Merci beaucoup aussi pour ton assistance. Merci beaucoup à toi Josué Diasuka pour ton assistance. Merci beaucoup à toi Christian Manza pour ton assistance. Pasteur Poto, prophète Poto Silsa Nabiso. Par rapport à un lien au Choloba, que lien wana ba signarana ba sirène ne permettra bangote bala nakoki ko appuyer à libina yo pour na tout na question na ngana eba est-ce que pasteur Moïse Mbi yi pas à katsa marambo pour depuis abana maram nae abala na noté ayemba banzemba bolingo mais yemoko na no balité récemment ba chomo na tableau à sirène na ndako nae est-ce que par rapport ya marambozo loba ils ont même abiso kuna te par hasard. Merci beaucoup pour la question. Naza jeune non c'est dans Zambie et naza la mission munene ozolandanga alors tant que naza la mission munene na ministère ils ont ba makambo ebele mais bino boye ba ngote na kolo bano na Braza nazaki na ba activité minene na Braza so na biso ba tentation o nga na zu na Braza o ndimate parce que mboka na soza pelé te papa otika na mboka na Braza mboka kisi makasi bat bandimela nzambe vraiment te ya mibale ki ndumbe za na Braza ozolandanga soza pelé to kokate ozolandanga cela veut dire quoi Mosala nzambe est un vrai serviteur de Dieu il faut la marier au bala ozolandanga parce que oza berger na ba brebis. Ce n'est pas dire tous les brebis au bazana ba yokayo. Ce n'est pas dire tous les brebis au bazia pas na yoana ba olanda makambo o yo so ba so appelle intérêt personnel. Ba so na ba intérêt mambo et pembe na yo. Mais pourquoi un homme de Dieu a koki ko sala na ministère 7 ans, 8 ans, 9 ans azo ba kenonga na robalate. To na rotikala ko balate ou bien na yebi muko na robalate et ça normal et ça anormal. Par rapport à Mambutali Sirène, je crois na reko le bébé parce que boyo kala banzembo ba lo belango eleka. Nana tino le belango te parce que na glorifier seulement combat Jésus. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ce n'est que Jésus yene muta sauva mutu. Parce que bayembi c'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. Ndeko Moïse Mbiye, c'est un serviteur de Dieu. Bandeko bozolanda biso nazolo banabino nga son zamba tomboli nga na ba dimension mo be jamais na kokondi matena za célibataire donc au monde ngata na sa maboko bwe defo bo monara bo monara donc ça ngo bwe donc fanta le coup dans un sentiment parce que pourquoi non le bagay non na ba la sikote ça ne va pas et ça na lo mo beza caché yo mon tolo bala biso beti pour so lo bi ba fingio so lo bi oh on va avancer tolo lo ba ndenge tolo lo ba kaka voilà pasteur prophète aussi c'est na biso autant la Bible non attends moi mukie merci na nga qui avant tant la Bible moi question réponse vite fait na tangelo combat pasteur yo epsinga on passe ou pas mais ba question vite fait sundeni to bani na Moïse Mbiye c'est un vrai serviteur. Non, toke chaud. On passe ou pas? Vrai ou faux?
Ah, Zégué. Faux. Neema Sikatenda. Neema Sikatenda, c'est un faux serviteur de Dieu. Ah? Neema Sikatenda, c'est un faux serviteur de Dieu. Mike Kalambay. Mike Kalambay. Ah. Bon, pasteur tout le temps la Bible, toi aussi c'est monsieur. Nzambe azalo kumu vraiment natangi Bible nanga. Totangi mukanda na Ecclésiaste chapitre 5 des versets 17 rapidement. Voici ce que j'ai constaté, le bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire et de joie, de se cueillir bon au milieu de son travail. Qui lui donnait tant de pain sous le soleil pendant le jour de Dieu lui donnait à vivre. C'est là ce qui lui revient. Enfin, si Dieu donnait à un homme de richesse et de biens, et s'il lui accordait la possibilité de propriété pardon. Oui, moi, je les mets dérangés. Mis sous paix dérangés. Pour n'a pas temps, j'aurais bien voulu. Hein? Bon, bandeko batanga na Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 5, na verset 17 jusqu'à 19. Et totanga wana eza cause ya ba bien. La Bible ezo expliquer biso na tina marambo mokili, OK? Balobi na biso ke non, nzamba pesi biso nyonso tu. Apesi biso mbongo, apesi biso esengo ya komela, nyonso tu eza bon. Ozola na ngai na nyonso wana mtapesi biso ngizana ni Nzambe. Toyeba ke non Nzamba za maître ya temps et à circonstances. Tokanga manaye. La Bible nous dit encore, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ok? Oui. N'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est point à lui. Pourquoi? Mokili otoza ba passager. Na koko c'est bien la voiture. Na koko c'est bien benga na émission na temisika wana bosu kolobisko na kufi bi na sala accident na perdre donc ezana litumba mo. Voilà prophète Gilardin, nga na journaliste na tunika ba question na les propos tenus dans cette émission n'engage que son propre auteur. J'aurais bien voulu prochainement tout mec un peu que décortiquer loko pour nga journaliste libéral, journaliste libéral. Côté Maramba Bonzambe, je suis là pour poser mes questions. Côté politique, je suis là pour poser mes questions. Côté musique, on fait notre boulot. Alors, pasteur Gilardin, prophète Gilardin, moi, ma salutation vite fait. Tout clôturer la mission. Première salutation, on appelle si Jésus-Christ Mbote. Première salutation, Zambe a Zoualokumo. Et na pesi couple kinkela bienvenue kinkela toza loger quel bisona bango sika moko na Ipen ba uti na mboka Angleterre na Londres précisément na Londres Nzamba lola apambola yo et évangéliste bienvenue kinkela vraiment na braser zalaki ya ruine parce que Nzamba kitaki asalaki ya minene power et kitaki alors na pesi maman Valentine maman Vala à ce que ça biso fort nanda même bovin na table bolia kose kisa bosa Nzamba pambolo mama na pesi famille nanga mobima mbote famille loanga Nzamba pambola bino ba na France na Europe na Amérique Nzamba pambola bino apambola pe yo papa journaliste en fait obo ko le kana journaliste na musicien hein te na pesi famille ya liboso na pesi mbote na boa kité faut ko ba préciser on est ba salutation na pesi mbote na ba couple o ba sala Nzambe faut ko honorer bango. Voilà, merci beaucoup pour la présence de notre émission. Merci beaucoup Namarambo Lobiawa. Ça n'engage que son propre auteur et numéro de contact vite fait. Plus 243 89 93 97 442. Plus 243 89 93 97 442. On est un numéro na ngai ya WhatsApp. Pour na bata braza, beaucoup on appelle plus 242 06 614 61 65. Bobenga Nzamba lola apambola bi. Voilà Nzamba lola apambola batunyo so prophète apesi numéro na ebotika kotungisa zeke ngana tunika ba question mto répondre nga. Prophète apesi numéro na ye, suggestion, remarque, critique, nini, bobenga prophète,
bobenga zeki batute. Et voilà sur ce nzambalola ki pambola biso nyonso. Nzambalola pambola bino balandi na biso bolandi biso babone moko fidèle botala biso vraiment bande l'émission tina souka émission. Un grand merci à vous, un grand merci au Pro Tracy Melenga Pro, un grand merci pourquoi pas Glody Zasuka la mignonne, un grand merci pourquoi pas aussi à toi l'héros dans l'ombre balobi kalaming t'es vraiment tout là t'as ba polo à misonga na ba casquette à misonga pour tout le belango vraiment comme il se doit comme il faut. Et un grand merci à toi Déborah Nzoï Bala Fouga et Sainte Abonguni, Caroline Kumbu, la Zaïroise. Un grand merci beaucoup pour ton assistance. Mélodie, la poupée de la presse, je suis Zasuka, Christian Manza, Gloire Diaké, c'est combattant d'élite Montréal. Naba o na pesimbo tete pour boka bandete. Merci Pika Nabino. Bye bye.